Bokota bandeko na nga awa dossier sur dossier awa makambo sur makambo awa makambo ya moto awa makambo ya pasi pe mawa awa makambo ya mokili mawa te bandeko na nga kolala kolamuka na ba dossier kolala kolamuka na ya pasi pe mawa kolala kolamuka na makambo sur makambo bandeko na nga Congo na biso eza toujours Congo eza toujours pays ya ba dossier eza toujours pays ya makambo eza toujours pays ya somo eza toujours et encore pays ya pasi penza pe mawa kaka ndenge tolobaka toujours pasi pe mawa mokili mawa te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na ba landinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika. Kaka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne biso. Chaîne moko kitoko, chaîne moko ya Kisongi pas possible. Toyebisaka bino toujours et encore que ebele ya bato pour que batonga ba préféraka na bango bazala ya kobata manandako. Bamona bango te, bayoka bango te, basentir bango te. Mais kotonga na biso ezalaka kotonga na moko eza nango ya miso polele. Ezalaka te keno kotonga moko ya kobata mate. Kotonga ya biso ya Kisongi officiel eza kotonga moko eza professionnel, eza nango pro. Toye penza tongi mutu tosilisi tokani na biso ba kamera tovandi pe na ndenge moko ya kitoko. Lelo oyo Kisongi amemeli bino couple kalala wana déjà tomonaka Naomi Lufiakenda de l'autre côté tomoni pe papa Roger Kalala bandeko nanga nini ezoleka makam nini ezali kena Kisongi lelo aya kobeta li solo. Avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nano ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. To profiter nanu pona koya kopesa mwa bambote topesi bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo bisika nyonso azali Kisongi officiel aye kopesa yo bambote na ndenge pe na système moko ya bien bambote na biso ane ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare oko sepela
La santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyebisaka bino batela santé na yo, soki okobatela santé na yo te, mutu moko te akotikala kobatela santé na yo. Soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te ekozala malamu, benga Grave Cœur na lombangu aya penza kosunga yo. Grave Cœur aza wana azosungaka bandeko na biso nyonso oyo bazana oyo makambo etali makambo ya santé. Soki omoni ke santé na yo eza nango bien te, eza malamu, benga Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Kande tolobaka ko célébrer anniversaire ezalaka toujours lipamboli tant de personnes lelo oyo bazali lisusu na biso te, mais soki yo ozali nzambe azobomba, nzambe azobatela ekozala toujours malamu en tant que moto koyeba ndenge nini ya kocelebraka anniversaire na yo. Yango bandeko nanga kisongi na équipe mobimba toye penza kosouhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na ndenge moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazokende pa ya bakingandi, lobi kuna nazokende pa ya bakingandi. Matanga yaka na cadre nango na système nango bandeko nanga yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Courage na ba o nyonso bazo lekisa to bazo leka na ba moment moko très difficile. Mosusu ozoluka mabota, mosusu eza libala, mosusu eza musala, mosusu eza nini. Omoni ke bakote nyonso ezo simba te kande toyebisaka bino ekozala toujours et encore malamu mingi en tant que mutu, ekozala toujours na kondima ndimela toujours Yesu tia elika na yo epai ya nzambe na biso aza nzambe oyo aeshwaka te, nyonso oyo nzambe na biso asalaka ekendaka toujours liboso, nyonso oyo nzambe na biso asalaka esimbaka toujours et encore na ndenge moko ya kitoko. Yango na ekopesa yo courage kaka ndenge ezalaka. Voilà la famille. Lelo awa toye mwa makelele bino moko boyebi mama songi azana mwana moins de 4 mois. Donc bino moko boyebi déjà ba mwa wana bana nyonso bazolaka pene ya mama, donc asakanaka place mama azosala émission eza ya kobeba. Bo tenir nga rigueur te, boya pe kokomela nga na ba commentaire ke mama kipe nanu mwana ekomi nini. No kipe mwana soki azosakana asakana mabe, soki azolela wana nde mabe wana. Voilà. Tokota na makambo na biso lelo oyo na memeli bino Naomi Lufiakenda. Ebele ya batu toyebi biso nyonso Naomi Lufiakenda aza moko ya ba comédienne na biso ya mboka ya Congo na biso, moko ya ba comédienne oyo asalaka musala na ye ndenge esengeli. Naomi Lufiakenda asalaka musala na ye azalaka mutu te ke non ngande mataki ngande kitaki. En tout cas babiloko wana totikala komona nango epai ya Naomi te. Naomi Lufiakenda aza mutu moko amipesaka pe respect en tout cas totikala koyoka te ke non yango wana Naomi mo ex mobali ya Naomi yeyo awa koto ba audio ebimi te. Toyebi déjà na makambo ba théâtre réputation ezalaka ya mwa mabe. Déjà komona la plupart ya ba comédiens balobelaka kaka abandobi mana mutu kingandi mataki, mais babiloko wana penza epai ya Naomi totikala komona ngo te, totikala pe koyoka ngo te. Moni mutu soki pe asalaka makambo moko aza sérieuse dans la vie ezalaka toujours bien. Biso pe de notre côté toye pe totomboli kaka ndenge ezalaka. Voilà. Bandeko nanga Naomi Lufiakenda azalaka mwasi ya papa Roger Kalala. Papa Roger Kalala ye pe aza comédien ya mboka na biso, azalaka pe na chaîne na ye ya YouTube oyo ba produiraka pe ba film na bango nyonso mibale mwasi na mobali. Basalaka pe ba film, batu bakendaka pe kuna ba jouaka ba film moko kitoko.
eyaki kosala ke Naomi Lufiakenda ayaki kozwa zemi après kaka libala na bango biso nyonso tolanda libala na bango c'était en 2022 na 2021 fin 2021 si je ne m'abuse pas. Ale ayaki kozwa zemi sikoyo zemi wana ayaki kobota bien mwana mobali mais malheureusement kobota oyo abotaki mwana akufaki kobota boti lelo lobi nango mwana akufi. En tout cas esalaki pasi penza ya makasi biso nyonso tomonaki combien couple wana elela mwana na bango. Naomi Lufiakenda na mobali na ye bazalaka batu moko te keno bien ke baza ba comédien mais bazalaka batu ya ba caméra te parce que eza na batu mosusu toyebi ke oyo azalaka comédien mais caméra nde vi na ye mwa likambo nyonso efo alekaka caméra. Bango mibale mwasi na mobali baza batu moko balekaka na bango caméra pamba te à part kojouer ba théâtre nde tokomona bango wana baleki caméra mais ya kolobaki makambo mosusu kabo ya l'occasion de rien omona bango na caméra te batikala kopesa raison oyo esalaki ke mwana na bango akufa. Jusqu'à présent ebele ya bato bamitunaka bandeko na nga toyaki kovanda tant de personnes déjà bakomaki kobenga biso ka ndenge bato babengaka toomona Naomi bite Naomi azomonana te bamosusu mama pourquoi Naomi azoumela depuis mwana akufaki. Toyebi ke mwasi soki akufeli matrice ezalaka nanu moto mwasi akoki kozwa zemi na facilité pe na rapidité nyonso sikoyo ye azozela nini. Bon mituna ezalaki mwa ebele penza makasi bato babandaki kotuna kande boyebi nga nalobaka toujours en tout cas nga na vi na nga nalingaka kopesa réponse te na place ya mutu à moins ke mutu ye moko abenga mama Étoiline mama naza na besoin yo olobela nga comme ozalaka intermédiaire international wana nde nakoya na ba preuve que yango oyo bapesaki biso ba réponse mais soki nanu moto apesi réponse te en tout cas naboyaka kozala intermédiaire. Bamituna ezalaki ebele nga moko na banayi na nga kopesa to akutu ba réponse te na bando loba kaka mutu na mutu nzambe ayebi temps ayebi moment ayebi circonstance eza bongo. Bandeko na nga toyaki kovanda ka boye samedi ya butu donc butu tokende dimanche à Pâques toyaki kozwa déjà et directement information que Naomi Lufiakenda abotaki. Bandeko na nga gloire au Seigneur surtout na bandananu na ba félicitations na couple Kalala. Félicitations na Naomi Lufiakenda. Je suis une mère kande boyo ka mwana nanga mususu na ba émission azosakanaka kobota ezalaka eloko ya facilité ata mukete biso basi ti bomonaka mwasi andimi kobota ase sacrifier ezalaka facilité. Pourquoi? C'est parce que la plupart à basi ceux qui babandi déjà kobota nzoto ekomaka kobeba omona otikala kozala na nduta na vi na yo mobimba ti depo bando kola mais tango ka komi kobota bandute bandi batu mosusu peut-être aboti na nzela ya césarienne ozalaki na yo ata na cicatrice moko te na libumu tango komi kobota oboti na césarienne oza obligé. Au-delà de ça ebele ya ba mama bayebi kobota déjà bandeko na nga ezalaka facilité. Mwasi soki déjà aza na zemi ezalaka déjà mwasi bozomitia na mutu ke la personne est entre la vie et la mort. Donc tant mwasi azokende obota toyebaka te ke na kozonga to na kozonga te na kozonga na mwana to na kozonga na mwana te mais ezalaka kaka grâce toriskaka penza omoni mutu penza amitié ayebi ke ndenge nazokende bongo nayebi te soki na kozonga yango bomonaka na bato mosusu omona kei azongi te peut-être bebe nde azongi soit mama azongi bebe azongi te eza na makambo ebele yango bomonaka nzemi bato ebele babombaka parce que bitumba ezalaka penza ebele yango toye kopesa ba félicitations ya makasi na Naomi Lufiakenda et surtout pour sa sagesse. Naomi Lufiakenda azalaki penza sage ya makasi abomba zemi na ye makasi depuis ebandeli ya zemi tina ndenge autaki kobota. Naomi Lufiakenda abomba zemi ebele ya batu babomba na bango bazemi na bango te
ebele ya bato ba exposa ba zemi na bango me ye abomba. Mwasi ya mayele azalaka bongo. Mwasi ya mayele azalaka bongo. Kobota ezalaka facile te, koki kozwa zemi, bato ebele bazwaka ba zemi me bakufaka. Bato ebele bazwaka ba zemi bakomaka na suka zemi te. Mais soki yo Nzambe accordé que ozwa zemi, il faut koyebaka ndenge ya kobomba ngo. Ka ndenge bomonaki Naomi Lufiakenda. Tango ka ayaki ko constater que non aza na zemi directement ata ba film akomaki lisusu ko tourner te. Akomaki na ye lisusu ko tourner te nga na bando mona. Na moi je me rappelle eza na film moko ya suko na monaki a jouer pa Belle Vie. Na tala ki peza na obi na yebisa kutu ma copine moko na lobi c'est comme si Nzambe apamboli Naomi Lufiakenda. Na ndenge na omona ma copine pa lobi yango wana kutu ezalaki film asuka. Donc elobeli na ye deja ebando la kisa pe mezo katanaka. Ezo katanaka. Ti na ndenge toye komona Naomi Lufiakenda ye kosala nini aye kobota. En tout cas gloire au Seigneur. Eza eloko ya kitoko to sepeli vraiment ka ndenge zalaka. Zambe penza azwa lokumu. Talaka kokufela mwana ya liboso, expérience ya liboso kobota na kokufela. La famille ezalaka facile te. Basi ebele ba give up. Basi ebele ba continua lisusu te. Basi ebele ba tika. Ezalaka facile te. Naomi Lufiakenda abandaki ko tenir coup, abandaki ka ko continua lobi non. Na yebi ke soki lelo esimbi te, lobi Nzambe akoki ko pambola ngai. Lelo oyo Nzambe alola aye ko pambola aye ko pambola notre star Naomi Lufiakenda, ye wana na mobali na ye lelo oyo baye ko simba mwana na bango. Esengo to esengo te, eza penza esengo. Yango na ye ko pesa yo pe ozola nanga courage. Eza na batu mosusu peut-être kokoti na ndako libala, ça fait 5 ans. Ozoaka bazemi longwaka. Ozoaka bazemi longwaka. Ozoaka bazemi longwaka. Mosusu mituna kana sala nini? Pourquoi bazemi nanga ezovandaka te? Ok, pa ba docteur bazomona le pourquoi zemi na yo ezolongwaka te. Batu mosusu ba se retrouva na ba circonstance wana. Batu ebele ba se retrouva na mituna wana. Eza nini ezolekaka na nzoto nanga. Eloko kaka oyo na ye koloba lelo eza que garde kaka ndima na yo epa ya Nzambe. Nzambe oyo tosambelaka aza Nzambe oyo aplanifiaka makambo nyonso tu. Mosusu yo na kote na yo okoki komona keno oyo eza normal te, mais Nzambe aza na ndenge na ye oyo abatelaka biso. Nzambe aza na ndenge na ye oyo abombaka biso. Ezalaka bongo. Peut-être que soki amoni ke zemi oyo ekomima yo tina liwa ako préférer ba zemi wana elongwaka. Eza bongo. Peut-être mwana oyo kumbi na libumu basui ba bebisi ye. Parce que eza batu mosusu biso tomona kaka omona elongi ya mutu mosusu mama oyo aza kitoko mais oyebi na kati ya motema na ye te. Oyo azokanisaka pona yo oyebi yango te. Batu mosusu baza bongo. Omona kaka mama oyo azala kitoko, mama oyo asolisaka nga bien, asolisaka yo bien, oui bien sûr. Mais na sese ya motema na ye, na kati ya motema bandeko nanga oyebi te oyo akaniselaka yo. Batu mosusu baza bongo. Alors mosusu asi abebiseli yo mwana na kati ya libumu. Yango bomonaka batu mosusu ozwi zemi, mutu mosusu akomi kobota bana, peut-être maboko eza te. Oye kobota mwana, peut-être makolo eza te. Oye kobota mwana, peut-être bana obazalaka na munoko oyo eza ya kopasuka. Peut-être ba makambo wana nyonso Nzambe amoni kaka lobi naboyi kopesa mwana nanga stress ya makasi. Malamu zemi oyo elongwa. Siko biso mosusu omona tokomi kokondane Nzambe pourquoi? Na bandeko na biso mosusu pe boyebaka kobatelaka zemi. Nga na kamwaka omona mwasi mosusu aza na zemi. Ba invite ye na fête ya mariage. Oyebi ke oza na zemi. Lataka eloko oyo ekorevese te. Ou soit eza na ba mariage mosusu oyo oza obligé pe oza censé ya kokende te.
eza neti ba mariage ya ba connaissance moko boye oza obligé ya kokende te eza ba mariage mosusu okoki kokende ba mariage mosusu okoki na yo kokende te eza te keno nyonso tu ifo kaka nakende mibatela bino moko bomonaka awa basala nzambe ya minene bamama Sandra Mbuyi tozalaka na badebora lukalu tozalaka na barosni kayiba awa bazwaki zemi me bato batikala koyeba te keno baza na bazemi babandaki komibatela babandaki komibomba pourquoi bayebi bitumba oyo mwasi ya zemi azwaka ka ndenge bomonaki Naomi Lufiakenda awa azomibomba azomibatela c'est de la même façon bino pe bolandaka kisongi officiel oyebiki oza na zemi yeba ndenge nini ya komibatela ezala na musala ozosala eza na bato mosusu oyo comme zemi ekendaka liboso ezongaka nsima te bato mosusu bango moko badécouvrir oza nde na zemi oseki kaka teke yo o bana obengaka bato oyebi ke naza na zemi oyebi ke na obota mwa kingandi oyebi ke siko ya bato nini na kati motu oyo ozobetela masolo eske oyebi motema na ye oyebi ye eske oyebi ye wana ezaka motuna na tuna mutu oyo yo ozovanda kozobetela lisolo matin midi soir ke oyebi ke naza na zemi oyebi kutu emati ekiti oyebi kutu eske oyebi eta dame na ye ezaka motuna alors tozalaka keba bandeko na nga oza na zemi eza zemi ya yo moko ndo ondima kozwa zemi alors comme ondima na yo kozwa zemi yeba ndenge nini akobatela zemi wana yo soki okobatela zemi na yo te mutu moko te aotikala kobatela zemi na yo te mukolo nzoto nde abatelaka zemi na ye mukolo nzoto nde abatelaka nzoto na ye ezalaka toujours bien koyeba kobatela nzoto pe kobombaka mwana bato oyo baprotegeaka nzambe mutu aprotegeaka biso bana mais yo pe en tant que parent il faut koyeba kobomba bana na yo na makila ya nzambe soki yo okozalaka mutu moko makambo nyonso ke na nini na rendez-vous ya kilo yo wana il faut oleka otia na bastati ndenge docteur alobaki bafoto nyonso oyo bamonaki na échographie il faut otiela bato na bastati yango bato ya bastati wana bozotielaka ntango bofungolaka bawatsa bofungolaka mpona bato wana bokoki kosala makambo mosusu te bovandelaka kaka stati na stati ezosalaka pasi pe mawa mokili mawa te bandeko na nga toyeba ndenge nini ya komibatela soki okomibatela te mutu moko te akotikala kobatela nzoto na yo te mutu moko te akotikala kobatela sante na yo te yango eza toujours et encore malamu mingi koyebaka ndenge nini ya komibatela ndeko na nga oyo ozolandaka nga ka ndenge bomoni Naomi Lufiakenda wana amibatelaki akomi ntina ntango akobota bato batikala koyeba te bato batikala kobetela yango lisolo te keno Naomi ye wana azalaki na zemi aza na zemi alingi abota amibombaki na niveau moko somo bino pe de votre côté bomibomba ezalaka toujours bongo en tout cas mpona bandeko na biso mosusu oyo bazoluka bana na ye penza kopesa bino lipamboli ka ndenge ezalaka yo mutu ozoluka mwana de partout ozolanda kisongi officiel nzambe ya lola oyo apesi lelo Naomi Lufiakenda mwana apesa yo bana nzambe ya lola oyo apesa mama songi officiel bana apesa bino bana nzambe ya lola oyo apesa Anne apesa Sarah bana ye pe avisite bino pe bozwa bana eza toujours malamu et encore malamu mingi eza lipamboli nga nalobaka toujours soki omoni ke yo oko recevoir lipamboli wana dakoboya na nga te mpo na kopekisa na nga yo te ke non il faut kaka ondima te soki omoni ke oboyi na yo lipamboli wana gloire au Seigneur mais soki omoni ke ondimi lipamboli wana gloire au Seigneur yo pe okosimba mwana na maboko na yo na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi bandeko na nga kande boyebi na profiter pe na koya kopesa mwa conseil na bandeko na biso mosusu o balandaka biso chaîne na biso ya kisongi au-delà ya kisongi la famille nga nalobaka toujours conseil ekotika te tokotika koya kopesa bino conseil te toko continuer toujours epai na bino koya kopesa bino ba conseil parce que biso tondimelaka na conseil
soki bopesi mutu conseil te lelo tolobi omoni mutu wana kwei okozala te ke kutu soki nayebaki te. L'essentiel pesa mutu conseil soki akozwa yango azwi yango soki pe akozwa yango gloire au Seigneur ezalaka bongo. Conseil na biso oyo tolingi topesa lelo na kisongisongi officiel eza ke ba mama ba papa bisika nyonso bozali ka ndenge boyebi chaque parent azalaka toujours censé ya koprotegeaka bana. Omoni ata soki oke bisika moko boye bazobeta lisolo ya bana en tant que parent okoki jamais ko exposer vie ya bana na yo. Ata soki mwana na yo azalaka mayele na classe kokoma te ke non omoni mwana nanga azalaka mayele mwana nanga mutu abimaka mutu ya liboso oyeba batu oyo ozobetela lisolo te. Batu wana lelo bakoki bien sûr kosekisa yo okanisi ke batu oyo pe balinganga mais na sese na kati ya motema na bango bolingo ata ya moke te etikala kozala te ezalaka mwa bongo yango penza na ye kopesa courage na ba parents ata soki boke bipai moko boye batu bazobeta lisolo ya bana mayele na classe bana boye yeba ndenge nini na kobomba bana na yo soki yo kobomba bana na yo te en tout cas mutu alibanda akotikala kobombela yo bana. Batela bana bomba bana na yo ekozala toujours malamu en tant que parent s'il vous plaît. Soki baobeta lisolo ya bana mayele na classe ata soki bana na yo yebi ke ba yayo penza babimaka ba premier yayo penza baza bana mayele parce que lelo oyo tokomi komona bana primaire tango zokota na deuxième primaire il y a de ces enfants oyo na kotanga yebi kotanga na kokoma penza komi kokoma eza na bana baza bakomi mayele alors soki oza na bana na yo baza mayele yeba ndenge nini na kobomba bakabango mokili eza kobeba mokili eza somo na kala wana tobandaki biso nyonso koyeba kindoki eza kaka mutu akoloka yo aza mutu famille na yo mingi ezalaki bakoko tata mwasi na biso mutu kingandi me na kilelo oyo kindoki eza lisusu bongo te. Kindoki ekomi na batu ya mosika na batu oyo kaka tobetelanaka masolo batu oyo topesanaka bambote bakomi pe batu moko bakomi kobundisaka biso. Alors yo en tant que parent yeba ndenge nini ya kobombaka bana na yo koexposaka bana na yo te na batu nyonso te. Epi bamakambo oyo ezalaka keno boke bipai na bana nga nasepelaka na baparent oyo bapekisa bana na bango bilialia. Parent il faut kozalaka oyebaka ndenge nini akopekisaka mwana na yo bilialia te. Mwana akoki kozala te keno boke bipai moko bobalitie biloko kolia mwana ye wana akomi kolia neti moyibi moko boye te. Batela mwana bozo bimakala bozo longwaka na ndako bozo kenda kotala soki nani ezala bandeko na yo pesa ordre epa ya bana ke ndenge tozo kende bongo soki kaka na tali yo liso miyebela deja ke okolia te eza bongo ezalaka bien te bana bazala bisika nyonso bazokendaka bazoliaka bisika nyonso bazokendaka bazoliaka esalaka bien te esalaka pe soin te. En tant que parent yeba penza kolakisa bana na yo nzela ya malamu ekozala toujours malamu et encore malamu mingi. Ngana monaka bana mosusu bokende ata na nzela mwana ozolia to oza na bafruit ata na maboko osimbi boye mwana azotala opesi mwana lobi mama nanga kobeta nga soki nazwi mosusu omoni mama nde accord na ye ayebi koyebisa mwana ke non zwa it fine esalaka penza bien makasi. Batela bana soki okobatela bango te mama songi akoya kobatelela yo bana te. Voilà tokomi na mwa suka partage na biso ya lelo la famille kana boyebi biloko kitoko eumelaka te. Félicitations et surtout congratulations na Naomi Lufiakenda et sans oublier Siana de la famille Libota yepe abotaki en tout cas coup de chapeau.